Est-ce que Naba Marambo nyonso ezoleka Ferregola aura la chance de se produire bien à Stade de Martyr? T. Est-ce que Stade de Martyr ils en ont peut-être? Mais tant atali kasala ko mabe atali kasala ndenge ntanga to bela olike muto abela atasu na makokite sungai sunga kaka kotala nanu e mabe asala te tala kaka te awaza pela petit frère na ngala ninga makila na ngala sunga kaka liwo ezolo moko mutu moko te asepela non ata Jésus moko asepela na liwa te ata Jésus mo asepela te na liwa. Le Stade de Martyr que tu fais na ndibité aux la peau de festival iso salama il faut tout monde Jacquina Vandama et ben là c'est so kunfu Fabiso déjà tu ba e makambo wana na famille na bango donc déjà c'est e ba yeba kion que tant on de la bango de une année na 6 mois ça déjà belé Si comment de la do bela kota na ko bozo solution te mutu lokola Ferregola artiste monene ata leki naza mabe ata salaki mabe ata ingana ataka ata ya salaki mabe comment boko tika inane 6 mois poto yebi mutu nyonso soki azobela tobi ke traitement bien to longola na kisi fallait avaquier ta ki ta poto Jubele sa garçon suisse médecine Danilas konimo buduo oyebisa national golf aux États-Unis oyebisa Manix et Mamina, Christophe Oyebisa, on était les Oyebisa, Milano, Audace, Oyebisa, Voilà, merci Nabentorlot partout dans le monde à travers Concept Touch TV, votre chaîne d'actualité. Merci de la confiance, fidélité au PS en avis, et surtout Alex Nandou. Moi, na Moulouba, les Benjamin de la presse, et moi, na maman, autrement dit, moi, Nzambe. Nous allons toujours en apprendre au sein de nous. Merci de l'encouragement, Nabino. Tout va soutenir l'Arabie de loin ou de près. Merci infiniment à maman, fille. Maman Masolo et papa Audace Milan, chef Fennec Mokonzi, merci de la réalisation. Merci à toi Merdika Yembe pour l'assistance, la image Kitoko, merci. Namonvé Patrick Trifasé, pour la Chine, 32 ans de pouvoir, Namoni Bongo, président Jacques depuis Evry, Motenon Place Ozali, Namoni Lissoussou, Romy Missimi, chef du gouvernement à 4 Evry. Un grand merci à les jeunes boss, le fils du pays, à Pachamoupé. Moi, maman Lindo Liven Zingit, les pauvres de la ville, à Zotalabiso depuis quelque part. Sans oublier l'ingénieur Dominique Yalanda depuis Luanda, mon papa Zolanda. Je pense que Nabatak vous comprenez que tous ana Gelor Longa ou Apasalinde ko na biso mona mboka ou apito yambara de temps à autre pour nous la analyse par rapport à l'actualité le loto solo la bongo masolo ya liwa ya du digital wazali petit frère ya Ferregola to bibiso nyonso to ki ba vidéo oyo orligola sali to mon toyoki ba audio oyo ebimi oyo guide digital atika avant kufa to meke pe ko solonga ndeko Gelor ceux qui ont ça la banalisme sur ça parce que la famille est toujours sacrée. Est-ce que Orligola a raison ou Azana tort il y a exposé ndeko na bongo merdi quand même ça même langage fongolanga na invité déjà tout solara Gelor longa bonjour. Bonjour Alex moi là maman Voilà santé Nelly et santé qui m'a voilà déjà déjà la chaîne biso car on est déjà na ibandi l'émission liwa ya guide digital azali artiste musicien autre tika biso koyoka sango ya artiste musicien mboka na biso wapi ando osala mosala ne bien ntango okoki sango wana no yo mo personnellement esala bien bon sango liwa esalaka pasi sango liwa esalaka vraiment pasi nyonso asepelaka na liwa te sango ekomelaki biso onaki leki ya artiste monene mo mpe artiste akofi boye bon esalaki kaka pasi na motema vraiment pasi. Voilà. Liwa ya guide digital et sali passe na mutema mais lelo bato belé bazo interpréter mal par rapport ya ba vidéo totali oyo grand frère ya Ferregola Orligola ba sortie médiatique autour ça là koyoka ba propos à tenir envers Ferregola quoi teaser indirectement que
faire école à ça sima ya liwe ya petit frère na ye nayebi te bapropos wana eske ezalaki bien ya koya nango na écran où il fera cache yango. Bon oui, omoni ata kutu ye akashaki na ye omoni ye soza deya célèbre oyebani déjà surtout soza so musicien congolais so moto akufi kaka na famille automatique baobise kaka yo mbala moko balobaka yo moto obomi yo. Bon grand frère na ye bon napesi ye mpenza raison te mais alobi oyo eza na kati ya motema na ye oyo azosentir mabe yango abimisi bon abimisi yango pamba te bongo nayebi bango vraiment nga nayebi bango bien nayebi bango nyonso vraiment bien na ngirengiri na nyanga soir 24 bara sayo sayo na petit 24 okobenga mpe petit sayo nde so obenga bango petit sayo nayebi bango vraiment très bien wana avant ya banda pe na mauvais na ye na mauvais na biso na bambeli kangami na bango ka avenir et tout ça tozalaka 0 mètre na bango eza ingende niangara bambili navandi na ingende navandi na bambili lisusu c'est-à-dire bango bazalaka na niangara même idée direction na bango vraiment komona grand frère ne wana tomba ndo sanga dena sa kobeta bale kobimisa maloba bongo bon aza mutu soki lo mo échoqué okoyo ekobimisa ngo po omona place ya kolobela ngo te omoni oya na media oloba soki biso tolobaki yo bato basala baanalyse balingo kota bavie privé bato mais frère na ye moko propre aye koloba biso tokosala koboni biso mpe tokolobaka bon ngala oloba kotala nanu grand frère na ye te me kotala ye moko emowei na baaudio oyo atiki na maloba oyo alalobi siko tokoloba nini na place wana ye moko mowei aloba bien eloko nga nalandi na audio wana oyo mowei alobi na 3 d'abord nana alobi d'abord abali nalobi ke azalaki na chaque album faire atindaka bango ke basala sacrifice mwasi na otaki poto ayaki azalaki na zembi mwana kofela awa ozo comprendre na audio wana alobi lisusu ke bakendaki na 3 heures na kati ya studio ozo comprendre ayebisi yo te faire le baiser là so tel déjà bamakambo na nyonso ke oyo alobi somonaki eza na eloko moko eza flou na kati wana bon tokobomba pe te nga nalanda lwambo makiadi na émission ya journaliste avali biso elukunku ava lwamba bakisi me nga azalaki na protection ya makamba sadi bazalaka deja na bakisi bamisien po lwambo ye moko ava lwambo na émission wana eza ti lelo so bokoti bokomona alobi te nga ezalaki na protection nalongolaki na bango nasalaki na nga tubelaki na église na tubelaki na bango na émission vraiment sadi bamisi bazalaka c'est-à-dire likambo oyo ekoyala mosusu aza na kisi ya yo moko po eprotection esalo eprotege yo moko mpona makambo na yo mais bato baomonaka ezaka ya kisi ozokopa ezaka ya kisi ye moko mpe susu mowei na talaki susu baémission na ye misusu asalaki wana ti azoloba makambo ya zobozi epai toujours ezalaka mpa ya nike nyima toujours soki tosali kaka aloba maloba na soki soki afa kufa zobozi bato belaka soki soki akufaki ye mpe so aye mission wana soki soki akufi ozomona nadi bango moko bayebi makambo basalaka tokeka trop apefere mpe na pe te so mpe tozomi totali mpe ye moko aza koloba alobaki susu ozomona teke ezaka mystique eliwa na ye moko tokolobani sadi bamisie bazalaka na makambo na bango me nga nayebisa bagulwa eloko moko boye nalani bagulwa nde bazoloba bafingaki yaya fere bafingi bo soki moto azaka na mbongo fo akipe kaka famille oui toza baafricain ça c'est makila mosusu te makila ya fere petit frère na yo avant dernière na bino azobela fere aza na bamoyen aza na mbongo fere mpo nini okosala ta okutela ndeko na yo titi ndeko na yo akufi ndenge nani alobi atikali kaka misien moko oyo amonaki eza kaka ilunga wana c'est pas gentil wana eza makila bato mosusu na répondre na fani wana alobaki fo kaka affaire asunga na famille boza ebele papa nanga moto ala mbongo lokola affaire koleka ye mobimba leki no azobela yo osunga tisaki kaka na yosadi ye mpe osunga no te
c'est pas ça tout ça africain faut toyeba kosunga o bena mu chopo moko alandi pe na sima dibaje ni tonto mosala ko faire kosunga à 100%. Si tu as maladie il fallait sunga à 100%. Atesanga ki $5,000 faire fallait ça nango ata 1 million soki ezala ki faire fallait ça yango pour ça makila vous comprenez tant ba bota biso etokola to zala na bolingo tango na mona bona nyangala to bazako kemba fait déjà amoye mayo so to bisa makamso ça la faux so comprend to bazana na ndako ndenge ndako ezalaki bazaki na bolingo makasi pourquoi lelo moi komona na emonani bolingo eza sauté c'est pas ça biso ba fan to na ba mission il faut to yebaka famille za famille makila za makila awa leki ya faire akufi ba dozi perte biso te muto perte bango ne bazi perte ba perdre et moi na bango vous comprenez biso te mais yo ba fallait ka faire asunga ye pe ya na été pour faire l'équipe famille malala po ba ke ne poto bon ba sala ba poto bon se faire gola pour le to ye ba bango se faire vous comprenez mais tant atali ka sala ko mabe atali ka sa ndenge ntanga zo bela olike muto abela azasu na makokite sungai sunga kaka kota nanu e mabe asala te talaka te awa za petit frère na ngala ninga makila na ngala sunga kaka et c'est l'autre pour place to tant de kufa azonga asute te ba place akete azonga asute donc te ndeko na ngamo akufa mais te pesa kenda te liwe zolo moko mugutu moko te asepela non ata Jésus moko asepela na liwate ata Jésus mo asepela na liwate c'est-à-dire seulement passer ba misé ba tikali bozo mama na yele musique pe kisi eleki trop chaque fois ba témoignage de musique ekeka na bakisi eleki trop na tenga baki akendaki na bima mais ye pe tanga baki akendaki bima ngala monaki tanga na bima bongo tango ba pesaki ba prophétie ba prière wala fallait que lenga na bima akena lokani epa ya mukuna kada lokani pa mukuna po ba mukuna pena ba pasala pena na biloko ya nzambe te talaka mutaye na kisi akofi na kati église zomo ba passer belé ba bango comme na ngoko ba passer belé ngamona comme na ngoko zomo pa okoki ko bikisa no mutu te lobaki akufa lisusu te ndenga ye mais akufi na kati église c'est pas normal il faut avoir nekana bima ndenge o bazo pesa ba prophétie bien o amona ke eza normal il faut avoir nekuna ndenge ya na ba église à côté bon et ça kaliwa to kolobara o to koloba déjà ça kufi ozonga susté mais Ferré grand frère Ferré aiba ko c'est azana maîtrise ma mususu ya famille alobate abomba reza ça tu peut être ça déconner ce qui a dévoilé sali ba passe ya beli to zusu elika moment bo ça la passe pour na bon batu ba ka ça so mutu alobi bon e kota biso na mitu batu bakiza falia aboma papa na aboma mama ne balande ba betaye est-ce que ça qui vrai mais biso e kota déjà na mitu ti le pe etikala ti pe le etikali pe subo ni to bige Ferré abomi petit frère na etikali biso na mitu po petit frère na mo alo bien etikali biso na mitu on comprend on a bisika e ba golwa o bayini ngoyande nani baloba artiste fallait aboma papa na maman et puis koto allié petit frère ne propre boyo olanda tete bato basala ba analyse okamoni tikali ka bon loko olongole ete tikali bon mais otala sikoyo koyoka ba propos kaka grand frère ya Ferré Aurelia Bimisi na oyo ye moko mowe atikaki babi famille déjà panzane comme déjà divisé ba linga sous ma artiste Ferré Gola te est-ce que tout le monde sait que Ferré Gola a des problèmes na famille ni mokaka kandi baba ki mutoza la kana ennemi car membre famille c'est que Ferré Gola déjà na famille boyo kaneza ki susté ya ngonde sele peut-être qui peut petit frère na été oui na famille déjà avant biso déjà to ba e makambo wana na famille na bango donc déjà c'est e ba yebaki que tant on développe une année na 6 mois ça déjà belé si comment on développe bela kota na kuboza solution te mutu lokola Ferré Gola artiste monene ata leki na za mabe ata sala ko mabe ata ingana tsaka ata ya sala ke mabe comment boko tika une année 6 mois poto yebi mutu nyonso soki azobela to bige traitement bien to longolo na kisi
fallait évacuer ta qui ta poto bi ata frigisto ye ba traitement bien etikala kuna po biso awa na ba mama yimo l'hôpital biso avo yana fo mbongo fo ba zamana mbongo belé mais na poto nanu baza na vie sociale na bango bien bazwa na moto mama mbongo a pris on se comprend tebi ke ba fakia munina soto ba contribute mboka sozo bela ka mo moto passe mbango poto mbango Afrique du Sud pourquoi pas ta tindeke ko tsika ndekono de golo dalo ba APC lo ta teki ba mituka na ye moko tout est sili na compte bancaire dans la nini non c'est sili. Mais yo, pour se va bien, Zobo et Kenny dans la photo, et ça la fait rien. On sait qu'on a fait un coup. Ils ont sensé, ils ont passé. Au moment là que, mission na biso, baza exemplaire te. Mission na biso mo. Kota la bango boy, baza ekito côté baza malamu te. Est-ce que na ba makambo nyonso zoleka, Ferregola aura la chance ya se produire bien à Stade de Martyr? Est-ce que Stade de Martyr ils en ont pété? Ah bon? Pour avoir tout ça dans festival de Banda. Ouh, les bandits en pleine émission, les bandits les bisous. Émission seulement en direct pour Moula Matanga, mais toujours continuer kaka. Nabi Stade de Martyr que tu fais en débuté au Sala pour des festival Ezo Salama. Il faut tout le monde à Jacquina Vandama. Et ben là c'est ça Kung Fu. Il faut vraiment le besoin na Kung Fu. Vraiment local. Concert exalté, concert indimité au Sala. L'indimité au Sala. Mais on les a renouer carrière et artiste. OK. Bon, na yebité mais les mususu bon ba yebi les mususu ba repousser les dates. Les mususu ba repousser les mois dates. Voilà, merci cher internaute, on est obligé de protéger peu le matériel tout ça nos boulot par rapport à Moula. Ndeko Gelor, malgré Moula les autres dérangés, mais sur internaute c'est pour comprendre. Mais tous arabes serviteurs, nous sommes obligés de nos boulot. On le dit le 24 juin, Jackie Chana Jean-Claude Van Damme exception Kung Fu. Ah bon, c'est Kung Fu. Mais c'est que Marambu bato affaire ende to landara ba communicateur ne ba faire à la chance te na mboka ne Congo lingara faire été moi te que so ba casser date wana pour artiste Ferregola et ça la moi shit peut pareil par rapport à carrière na. Bon frère déjà nandimite peta Martin Obopo a fait déjà petit frère na non d'abord. Attends mission mboka ala sous petit frère ne pina propre. Vous comprenez? Venez en juin petit frère coup fin avril. Oyebi Batu oyebi likamusu faire ndiepe kaka likambu ya matanga ramu to dérange à faire. So tali o arata na pays du peuple ezele ka matanga ya toujours ya vertis. Abetate. Les sous kaka petit frère kufi mamusu ya Jacquina Vanda mais les sous. So on dit ka makambu ya matanga etungsa à faire. Fait face à la kotana face à la Emaïle Makasi. Est-ce que c'est le message morozo à la et ça s'annonçait déjà pour un artiste n'a pas fait rigolo par rapport à Babakambo Koutanango. Oui, bah si on est déjà et bah message. Par des messages qu'on fait de ce qu'on va faire bah éco-social. Vous comprenez? Message en cause par rapport à cause à net message. Maramzu so lobi bo mona. O tem ta lokaki, ta kangaki, mais yemo za mukoli j'ai modai. Ozomona. Toujours à la kala ngambu na ye. Par rapport à l'analyse, ndenge ozomona na mambo ekendele. Nde makambo ekendele mabe. Obi ke faire a risquer pena dynastie ne Simba te na Stade de Martyr et Simba te. Oui, pour déjà na ba propos déjà ebimi déjà ebimi déjà mabe. L'extérieur oui so déjà bato bazo sala ba témoignage mabe et pour l'extérieur fin ya carrière na. Ah bon? Oui si. Fin ya carrière na yo. So des bâtiments ils ont toujours mabe. Il ça va fin ya carrière non. Il banda y aura déjà fallait la tatana maman de bato balo. So y aura déjà ironie sus. Exact hein. Et y aura mais firme mais belé bimi na sima izolandaka. Ayaki a koti kasho pona wamba famille à moi na bimi abeta Fadi peuple basoni na wazie quoi les kamboya matanga verkis ici il y a kene na Stade de Martyr na bien avant beta Stade de Martyr makamba Jean-Claude Van Damme et humilité petit frère Akoufi osomona te keza ba signe mo bezo la saké artiste vraiment carrière nizo kende na fin eza ba signe bon mais au moins c'est rigolo toi na besoin na mboko parce que ça patrimoine né na sala musala kitoko na belle voix à représenter mboka valablement carrière artiste aussi là mais si eza pena bon no lobby aza misemo ne à présenter mboka kitoko ayembara bien mais ce que faut tala ba signe ezo ya yo mo faut ba kososola yango faut yeba yo mo tala ce que tala ba témoignage o ebimi osenga bato osenga petit frère na yo mwasi na ye petit frère ba senga mwasi na ngai sera senga se dia senga po aboma petit frère biso na ko faire muta ko bomanga
ye mo azolo ba na audio na sali témoignage et batama ki ba audio na tanga kufinde ebimi vous comprenez au matin kufinde ebimi t'as que mon grand frère na lobi alongwe na famille tour eza tour anani les qui a fait na ba audio lobi ki ba sengi faire fa sacrifier maman ozoyo kango nazo bisayo sikoyo tout na nyonso wana tour lobani na nyonso wana tour lobani ozomona c'est-à-dire eza faut ba vanda bayeba ko bongisa likambo na bango bango soki baetale likambo na bango na te biso toyaka mpo na oloba toujours soki naza artiste monene elasake misiki congolais kisi komi na poisa c'est-à-dire banyonso babetaka misiki bazala kisi osompa mponga na yebisaka bato ke kisi ndenge misiki eza na kisi mpo mpona oka mpena lwambo ye moko akanga likambo wana mpa lwambo mpa papa na biso lunkunku asalaki na ye mission lwambo aloba yango makambo ya kisi azalaka na protection na ye oye mpe Suzuki Luzubu azalaka na singa na loketo kofi moto akati singa mpo Suzuki alekaka bango tout na succès azalaka na singa na ye na loketo soki ayebo des fois te Suzuki Luzubu moto asala quartier la te nzala c'est Suzuki azalaka na singa na loketo ntango akati yango makambo mpe esila nango osokomprendre bazalaka na babiloko na bango mais oso esengi ya kosacrifiaka bato bandeko na mo propre eza kitoko debo osiko mbongo ba million oliongo na bana vraiment oliongo kana bateli banda na bande côté photo sungalanga toza famille so ndeko na zobela foi ba kosunga ata sala ki o mabe ata na musika yo ya note metinda ta mbongo ba sunga ye abika ke ina ne simo bosundola mutu mutakufi azoba bien ateka nyonso abifere na kabeta $5,000 te osoko pa yo mtoza millionnaire $5,000 pour kabeta ndeko esani osoko pa osoko na pesa zali c'est ça dès que tu auras faire ana il fallait pas ça maman a télé wana petit frère na ayemba pe bien digital pesa makam na nzela le mo full ina so na sens nini abima ki ata tiki libre ki olinga za la toujours pembe na bon ils ont un sens tenga mon ils ont un sens osoko pa surtout papa ça na lara a Monica AT ata grand frère so azana la télé bonga la pour na libre faut na pesa petit musala na pesa musala pour na tika la libre so na pesa ba musala te ba ndeur tungisa toujours c'est ça c'est ça et ça bongo voilà et ça bongo toyoki baudio mswebimi après avoir kotala émission ya grand frère ya Ferregola proche ya Ferregola na kombo ya Laskoni Munza afingi penza biloko bakomaka na mire afingi ba journaliste basalaki émission wana abi selon ye il fallait pas balekisa Orlegola aleka TV par rapport qu'à ça na ba émotion ba mamsolo bien on a ces émotion mais quand on est sous proche artiste déjà va reprocher à faire Ferregola ça la mal entouré ko kata penza biloko bakomaka na mire o ngano to ebi to kotanga ngote pour la respect ba botala biso ebité ba makambo wana nyonso wana obani d'abord batu te baka eloko moko soki mutu azo abimisi likambo ba déjà na kati ya na motema na ye ata likambo ko ya ata na sebe monso pe akone ekoloban bandiko eboli msanga na bege ya mingi so boni phrase ke mabe bo comprendre osoma ezape so na mwana muke a manqué mukole ba déjà kana un jour a manqué o maka mukola yelo banika ba bimisi loko mo bo soda ko finga ndeko ya affaire eza na problème te to ba journaliste eza na problème te émission de salami tango ba invitera moto e ba yeba te ke abimisa makamba bongo mais c'est abimisi pe alobi alongwe na famille eza problème te ta yo finga eza na problème te si déjà biso ata ndeko ya affaire grand frère lobete mais mo oui atika ba audio afinga pe mo wait ya fingi ya grand frère finga pe mo oui po mo oui pe abimisi kasi et bon est-ce que ça faut ya ba chroniqueur yo pe singa micro ba kize pe ba chroniqueur ba sali peut-être pour na gagner ba vie na ba YouTube monde na biso monde musical monde o bato to le kana ba média eza monde ya polémique eza monde ya polémique etambola bongo ordre musique eza polémique musique ekoma na ba vie privée ya bato faut ekota na kati pour ça la bien on se comprend ekoma bongo et bandi le te ekoma bongo ba vie privée to moni ya ba jibele kia wa ya ba kofele kia wa sauf quand ya were lekite to ça peut makasi ya were leka si ya were na lekite bo were abima émotion tout point de la forêt comme émotion tout pourquoi were quand même ça bien te were avait mais la pesi de la forêt mo de ya kanga ya catch to c'est la paix were presque ba te belé bimi au somon ya bato ba simba ki mboka mama kamba ya bato na orana bango ya makasi sauf quand ya were na bimite
Ozo comprendre. Nan ke ebimité po ya papa m'appelle déjà ebimaki na simali wale ma bien bien ngobele. Mais oui, rapport à 4 bato kanga 4 carré magique wana. Kofi wera jibe papa wemba. Muta panza on la bachiner ne o wazeka. Balinga pe ba vie sociale à wazeka quoi. Vie privée à wazeka ya bana. Iba kanga moi 4. Mais oui, rato c'est la quand même bima ko de la forêt bima pe non. Ozo comprendre. Ouais ça na ninga ça la mo blague moi muke. Ozo comprendre. Et ça bongo. Ordre ya musique. Polémique pe na ba vie privée na kati. Ça dit batu ba mitungisa na bango te. Ata yo fingi, ata yo lobi on dit ya faire ça de beauté, ça yete musique ezo senga bongo. Ordre musique yango wana ezo senga. Na kopesa kaka ba gaulois courage, ilo bateka ke faire soit en été, to pesa bango courage. Tout à la matanga ici les cas grand fois là-bas qui azana makabuso harolo mais quand même c'est allo bango ta bomba on ba ki yoka na famille ba bongisa ba bongisa pe le sope artiste pe le sope ba père de faire go là et afro pour faire na zabo bino biso to monika bo même moté mais ça yete ah oui ero on a l'aime ça asala ba tension pe no pe azobela nzoti c'est bien te on se comprend. Alors tout faire non leki ba vidéo sur bimi ma bele bimi grand frère soit yeso baxi sous les couleurs makambo bon asa moto ba vanda na famille ba protéger artiste moka sous ya munene ça dit ça bon na sima faire na asa ba mise bele wana bazana mabota na bango faire bataille la rapé bango su kana sima ya moto wana ba protéger et ça la moi bien les losoki pepepe kala kufa empire pe kufa ba o batikala ozomona bakendaka boshloka mopepe c'est-à-dire tolinga te bakende bon le roi empire bakuba faire azana vie po bato baliaka na sima faire ba mise ba bokola pe bato bazala toujours na bonne santé. Voilà, merci bien Ndeko Gelor to ke na biso vraiment vite fait na basuka. Fali Pupa l'homme de Kakipaka Kokolo. Il tout ba karama rambutunde ba bengaka to mona ki postaki Gigola a présenté ba condoléances na famille biologique. A commis tout ce que oye à mon avis ça bien à comment mais bande ko belé même ba golo to mona ba osala ba mission ko ba non il faudra préciser Hervé ni a commis faire comme faire rigola loro tout ça et puis to la ni moko ya ba parmi ba communicateur à faire rigola na komba gouve a bi on qui impolitesse c'est ça qui hypocrisie ya robenga faire Hervé jamais il faut moins respect à la parce que faire azam kolo il faut comme ya Hervé éviter côté la bilo on a tout ce qui tokolo boko ça analyse nini par rapport à des falia postaki Gigola oeboti ba problème ebele et oui alors fallait ça là qui n'a pas félicitations merci à poster nini Gigola d'abord comme musicien on a confié na ko tous les cafés retenant non poster comme musicien congolais à Kofi. Deuxièmement à présenter et à poster pour ça les qui sont ya mise ya munene ya mboka au faire rigola koko marutu faire na bi wera son à poster ka sele makamne a comment faire est-ce que ils ont obligatoire à somuta poster mutu fa komaka kombo ya artiste non so benga na profil biso bande ngana na sepeli ndenge fali pour pasali très bien Alexis Ebolingo akaboli mawa na collègue ne ba beteni na quartier latin o lelo ba koma leader ma kamba mboka et ça m'a bête on ngala ba batu on li ba golwa ba ngotake fali trop pour bazanga maîtrise to so ba ngotake fali trop pour bazanga maîtrise bango faye batala makabudano o bango basali to fali asali na koleka bon ba beta bercy te faut batinda faire makasa na beta bercy na on a orchestre il fallait faire abeta Bercy na wera son na sima wera mais abeta wa yemo fallait abeta na quartier latin abeti bi yemo privé fallait abeti faut ba bango ba pesa faire makasi ba encourager faire abeta na Bercy abeta sous stade des martyrs vous comprenez pour pas la égalité mais tant bango ba ya rapona rotake fallait ko finga fallait ba PD ko finga bonga mona ngo les en sens te fallait ba ça no be fort tout mona ki moto pour bango ba kanga to leke na koyemba te bango pe ba bi to l'équipe na ba contrat pe na makambo osomona ça dit ko finga bango balinga so fallait c'est likan faut ba toujours ko critiquer nga mona ngote bango fallait ba poussaka ne souffrir makasi ba pesa ba aider ba conseil bien faire kindaka abeta bon ya salebo pas salebo we rabeta ki Bercy jiba beti Bercy we rabeta stade Marty jiba ba beta stade Marty mon kinda papa mo pena ko feta kinde mo rabeti stade ba beti stade beti Bercy beti zeni tabe ekenda ka bongo ozo comprendre Cristiano so ba ballon d'or mais c'est pas so ba ballon d'or ata mninga oleka mais oyo zo nga pe na zo kaka ozo comprendre ezaka bongo
etambolaka bongo siko bino botikala mwa écart na nsima kaka koya kokritika kobengaka fali tantini fani pd boyeboye aboma papa na aboma mane ezalaka na sens tenga mona ezalaka na sens te obona maya makelele te eza bafinga fali mwa makele bango bepesi bafere bazofanda so tobeto lokota kuna na nyanga baso 24 na yebisi yo okomona mpe palango si lelo echange te ndako wana lupango mpe change saka bongo osomona c'est-à-dire eza vie eza nango bobongo te oyo fali asali nga na pesi yango félicitation akaboli mawa comme musicien artiste a posté akomi mpe kombo ya Hervé esali nini réplique ya Sele après avoir est-ce que na lobby est-ce que na musique de benga bato bayaya jamais moto benga auto bakofi benga bawera benga maneski kiki ya na musique esani ata za ya so na tv benga na kombo loba yo monde ofande biete wana vie na nga reconnaître mais kombo obimaka kombo ata lobi vie na nga mais so ka sala émission otanga ka kombo no ka mo ndenge ba bobuto ils ont la sens que fallait le bagay ya faire point et comme ini voilà très bien réplique à Sele après avoir comment on a geste il a fallu pour prendre un poster gigola c'est le bien faire fallait romina esprit humanisme fallait tout le monde aura déjà ça la rabadon badon il va œuvre humanitaire déjà tout le monde a trop pas fallu mais c'est le il fallait un esprit humanisme n'était sur le badin n'était c'est quel contexte aussi le c'est terme bon c'est le d'abord na adembela ne kana sexa fallait OK ade maneka sauf à celle kambali ngara ya lo ba ko ba tseka kota fa ya faire ya fa ya nen ya c'est le route inti inti ngana ko répondre makambo wana te pour inti pour ya dembela nasi jamais fallait à la nali kambo c'est le sala ezala o ga fallait sala ndi c'est le ala ndara ça dit inti ngai na répondre ya faire parce que pour faire au makambo fallait sala faire pas sala yango osoma le bakendara moi égalité mais c'est le na fallait comparaison de ça te et c'est le rôle de banage l'autre na fourchette nini et ma soupe belle initié voilà côté initié voilà merci beaucoup Ndegogelo to comme la souka ba baladio ba retenir nini na passage na bon ba retenir ka ke moni na mokili ezala makambo ebimaka nyonso otomoni ete ya biso soki ozala mbongo na famille ndeko nazobela foyo bakosunga ye eza très important to bimaka mucho po moko to kenda ba classe nzela moko so bango betanga na école mona yaya yete ngo betale kelanga mona longole lamba bundi to nga peso lekelanga bango bete na kenda na koti maintenant to kola biso surtout biso ba kino na mona ba en mo ekota bokabwano mona olinga so ndeko lonte poko mina mbongo te c'est faux ata so lingete mais soka beli yeba ko sunga ndeko na posaka emakila na poso lelo kufi bo perdre c'est un elo ka na sina bato eleki nyonso faut pas retenir bolingo malgré ce qui ndenge nini mais soka za yo makila na yo vraiment sunga ka tina suka e sala mo po soka kufi bo zanga eloko bo retenir na message na ngeza ka bolingo te ba ko sunga so kuti na pasi aider po akufa te c'est ça mais bana poto oyo loba ke olinga bati obenga bazo bana tomoni mona poto moko pe a présenter ba condoléances na bokechu bon si soka soki a changé langage c'est bien pour afinga na match la moi match la ebembe ke ko finga oui c'est pas bien bible pekisi mayo sali yango on a traité bango bakizengi comment yo finga dia mutakofi abosani ki pas zara mission abeta na ndaka Mobutu so abeta na ndaka Kabila c'est dit pas abeta na ndaka Mobutu c'est Mobutu pas zala bien Mobutu pas zara dictateur on se reprend biso zaki soki tango to zako la soki to telemi boye mona ba soda d'esprit bazo ya ko panza biso bazo ko landa biso mbango bongo botola pouvoir à mokonzi Mobutu pas zara dictateur mais ya yepe akena obeta na ndaka Mobutu moto mo tete kala ko traiter ko finga e comment so match mo na beta na ndako ya Kabila yo mo finga e ti ebula boy ndumba bakende basala bon non c'est pas ça et bien ba finga ensuite ça kofi ah oui ba dédicace sur mbote les autres ezala ngote abo mesala nga bo ezala ngote na pesi ba golwa na sombote ba mes condoléances na bino bozala motema okita bo viser stade des martyrs ezala où ezala te poto ebike Jacques Chaka la section kun fou les 24 so pe bo pousse ngo to yaka kotala ka artiste ça musala malam mais faire face au cela makambe belé zo komela pour out pe e ko perdre te belé a perdre sous na grand sœur moko chauffeur na ye mutu makambe belé bozo mona nyonso zo landa ka face à la maïl ay ba ko so cela la biba singe 80 personnes so qui sont nini ba te belé pe la bangango ba senga ngo stade des martyrs ça la plein pour les cafali ah
kuna ko to ko na ibisa rabino bobo sana kota plein wana penda na éviter faire des artistes mne bat balinga kaza pena ba fan de belé mais plein on fallait ça là bobo sana les a passé ngala mona be événement tout o ça ma de martyr premier événement o ngala kota ça de martyr fungwami plein ya vite imana super coupe na 94 vite pour la 3-0 baké match 0-0 baké prolongation vite vandi mana azo réchauffé 3. Deuxième événement, c'est la plein et débordement. Première fois, Nanuto Mona TV a gagné des rings. Nakamanyo la VA a gagné des rings 3-1. Début, il s'est subi il y a Casquito. Côté il y a Imana. Mutatsara Beke, ancien joueur à Vita Pekayim Tatsaraka. Vous comprenez? Tu vois, maman événement Kester à ça la plein. Deuxième jour, plein les amis, oui, Rabajiba, pour événement les Belé. Vous comprenez? Ngala Kota Ranyon sur un martyr. Tout événement. Tara il y a Pape Nanakenda. Na kota na tela bia mutango pa tondi sine to songa la biso ozo comprendre ne ngai za la bon hérité jour mbule bete bana na kato kota bo mbule za la ngote to mona ka sala o ya koka ko sala baba ko do ba été piné et kota mpepete martyr tingala wana ya faire repé siko to ko yakara mais ya shakisha ko mona ngasusu to kende na yoko la tamwa ko bete tamwa lokolo alexa ata bon on vandam so rezala to kozala wana ya faire bon faire que akuta na raso al teli kambo ayebo bon mona gouvernement pe akwesi loi to mona ya pa du peuple acha boye bembe nani abeta kite ya marti pa to bien ko ba shakisha nani bazoya bagolo basalaka makasi lem su ba hôtel bonta le 26 to le 28 mais faire arbeta mais na ndinga perdre ce artiste na ye les qui ne sont propres total rendement. Voilà, merci beaucoup Ndeko Gelor, merci à tout. Oh vraiment beau temps là monsieur Salaki Bomo Ndeko Gelor longa Nazaki invité te meko solane par rapport à bana ya actualité wa pe utubima. Merci na chef na ke mokonzi, merci na Merdika Embe na Simabilili maman fille maman Masolo papa Audace Milan. Un grand merci à mon vieux Patrick Trifazé Koura à Chine, le DG Espérant Kimwanga, DG Espérant Kimwanga, big dédicace Nayo, na moni bongo sous la bol c'est autrement dit Scorpion. Un grand merci na roi Manitou les champagnes qui gagne na moni bongo Cap de Dunzenze l'œil du roi Cap de Dunzenze Mama Jenny Ransmou ya Hey Vampire na Sidumba la reine de plus 33 mon vieux papi moi kana la carte qui gagne na moni les sous nani bongo mon vieux aimé bambongo na kati ya Californie, aimé bambongo na kati ya Californie, bambo teno yango na vena na kati na moni bajo bazia na Lubumbashi, Jojo Chenya Wada, Station Express, Meshak Masiki, prêtre sans de fête, big dédicace na mon ami, boza tellement belé, Alex ngano la no vraiment trop, oya bimité, oya belara nega ezala peut-être Nicolo to solo la quitter mais la bino tout, vous partagez ma vidéo, vous s'abonner, ma commentaire et ça l'absolu toujours bien quand moi je vous dis bye et on se retrouve à la prochaine. Ciao.